na mabota bino batata ba mama bino batubozili bakwa kolanda basango info lingala journal à peuple pour na peuple to fungola édition ya mokolo lelo pour na comme sabino que ba honorable sénateur bazalaki na séance plénière vendredi 17 septembre et pa yoapi bango pe ba prorogaki pour na 8e fois état de siège na Ituri pe na Nord Kivu ba détail elongo na héritier mapinde mi pe domi bendelongwa. Séance plénière na chambre haute ya parlement na bokambemia honorable Modeste Bahati Lukwebo ezalaki bongo po na honorable sénateur baye bana ko projet pour la 8e fois état de siège na province ya Ituri pe na province ya Nord Kivu na sima ya prorogation oyo esalemaki na niveau ya Assemblée nationale mbaloyo ezalaki ngala ba honorable sénateur Maman Marie-Rose Mutombo oyo azali bongo ministre ya justice pe garde de sceaux alekaki comme d'habitude pour na ko expliquer na ba honorable sénateur eloko nini ezali ko pousser gouvernement baye bana ko senga prorogation ya état de siège na province ya Ituri pe na province ya Nord Kivu nyonso ezali kaka pour na ko permettre la FRDC baye bana ko mener action kuna pona ko silisa ba groupes armés nyonso oyo bazali ko déranger population afin que population ape manakimia boye ministre ya justice expliqua ki oyo nyonso esi esalemi ba avancée significative ezali komonana na ngambu ya ba FRDC soki ba pesi bango de sungonga ba ko silisa makambo oyo nyonso nye bosimba kesir 109 honorable sénateur oyo bazalaka na Sénat 88 nde ba participaki na vote oyo bango nyonso ba votaki à l'unanimité pour la prorogation de l'état de siège na province ya Ituri pe ya Nord Kivu. Président ya Sénat Modeste Bahati Lukwebo azwaki maloba na sima pour na kotalisa ke ezali malamu ndenge ba honorable sénateur basali boye asengi na gouvernement ba ko inviter quelques membres ya gouvernement ba koleka na Sénat pour na kosala évaluation par rapport ya état de siège pour expliquer na ba honorable sénateur ndenge nini makambo ezali kotambola pe ba honorable sénateur ba kopesa quelques recommandations et pa ba membres ya gouvernement afin que état de siège oyo eko bana kozala réussite pour na kopesa population kimia na Ituri pe na Nord Kivu. Donc, quand on a masolo mususu pona comme ça, que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a assisté qui personnellement jeudi 16 septembre 2021 à atterrissage. Il y a 2 avions en provenance, il y a Nairobi na cadre. Il y a partenariat entre Congo Airways et Kenya Airways. Nadina sona muyola zalakiwana na compte info lingala. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azali ko encourager partenariat entre 2 sociétés oyo pour na komatisa flotte aérienne ya compagnie nationale ba avion oyo mibale ya mamaki kitoko na aéroport international ya Njili na cadre ya programme ya gouvernement oyo ezali ko tourner vers amélioration ya sociale ya ba congolais surtout na domaine ya transport aérien. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a encouragé initiative oyo et bandi ko bota mbumalango na bokasi ya chef de l'État ndenge bazwaki ba décision ya kokitisa ba pris na cadre ya transport aérien. Déjà ba demande ya bato oyo balingi ko se déplacer ezali komata na tina wana ba appareil esengeli ezala ebele na tina wana toko continuer na nzela oyo poto zwa lisusu ba résultat et puis gouvernement a kokoba ko accompagner société Congo Airways na épanouissement na yango ndepo na ko marquer accompagnement ya primature pe ya gouvernement mobima na projet oyo ndeto bandike population nyonso oyo alingi ko se déplacer a ko bénéficier na tarif ya malamu. Toko tala masolo ya première dame pour la Kotal Sabino Ndenge ye azako séjourné depuis mardi 13 septembre na ville ya Cedar City kuna na États-Unis et pas wapi 5 boursiers ya programme excellence ya baza déjà kuna héritier mapinde mi Stéphane Skande ba détail. Première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, a séjourné depuis mardi 13 septembre 2021 à ville ya Cedar City, Utah, aux États-Unis d'Amérique, ville où il y a 5 boursiers à programme Excellence. Bazali Koko Bakotanga, Bazali Kosala cursus académique Nabango, grâce à un partenariat entre Fondation Denise Nyakero Tshisekedi, FDNT, P. Southern, Utah, University. Oui, quelques mois à peine après qu'au départ Nabango na ville ya Kinshasa, première dame de la République à Lingaki a maintenu contact physique et longo na ba lauréat.
ndenge pe ba oyo mosusu bakendaki na France ezalaki question pour la présidente ya fondation Denise Nyakero ya ko se faire une idée pour na intégration na bango pe ko visiter cadre oyo ezali ko offrir bango ba nouvelle connaissance na ba domaine ya ndenge na ndenge. Visite oyo ezalaki visite moko ya réconfort pour na ba jeune oyo bazali ko découvrir univers mosusu. Moi si Tomolongani ya chef de l'État arasiraki bango na soutien ya makambo nyonso ba moment mosusu important ya visite na ye ezalaki découverte ya département d'aviation oyo première dame azwaki explication na oyo etali apprentissage na métier ya pilote branche moko fondation Denise Nyakero ezali ko explorer pour ba futur boursier fort na engagement na éducation. Denise Nyakero azalaki invité de marque ya grande conférence oyo Sutam Utah University ba chaque année ba pesa yango kombo ya Apex Event conférence oyo esalemaki jeudi 16 septembre 2021 ezali moko ba programme moko ya kala ya SUU oyo bazali kotia autour ya table moko d'experts na ba domaine nyonso pe na ba discipline mosusu ba étudiants bazali ko partager ba connaissance. Molongani ya chef de l'État na qualité na ya présidente ya fondation Denise Nyakero Tshisekedi a présenté vision na na assistance pe a joué qui rôle moko ya ambassadrice ya RDC auprès ya mboka oyo et yambaki. Troisième séance, il y a travail na cadre, il y a formation, il y a ba jeune na école, il y a ba vainqueur. Et ça les maki vendredi 17 septembre toujours. Nabo Kambe, Miyamwana Mboka, Victor Bosoku, Michael Brustoto et Di Mbani. J'ai trouvé là-bas dans cet environnement. Troisième séance, école des vainqueurs et les Kanaki qui toko avec impact pays idéologie dit. Et Salema qui a une salle polyvalente course business international na quartier Pigeon commune Angaliema. Yemoko initiateur nangope formateur principal. Moi Namboka Victor Bosoku et Kaka. Bobenga ye l'icône de la jeunesse congolaise. Le jeune leader Baki Sela le guerrier combattant des raïs. Bondi Melangay Kokour ya séance Oyo. Victor Bosoku a rappelé qui auditoire. Ba méthode pour na ko gagner vie na ye de façon autonome. Alobaka tellement kitoko les jeunes leaders Victor Bosoku et Kaka atalisaki 3 voies principales nde ekoki ko permettre moto gagner vie na ye pe a comme autonome sur le plan financier lokola ko sala pona moto mosusu ko faire travailler capital na ye pe ko créer activité na ye moko professionnel. Troisième point oyo bondi melanga que ndezalaki essentiel to mo boko et séance oyo kuna l'homme à la verve oratoire aiguisée Victor Bosoku et Kaka a relevé qui dimension professionnelle pe dimension sociale nenga expliqué awa. Boso to rappeler bango ndenge to bandaki na ba méthode na biso misatu ezali important dans le cadre ya ko gagner vie na sens il y a autonomie sur le plan financier. T'expliquer bango le pourquoi il y a école de vainqueurs. Séminaire au ezali pédagogique ils a organisé na groupe Cross Business International. Et puis to yekoli lisusu pour rappeler plan ya travail to méthodologie na biso et vanda kibongo na 3 voies. Première voie, travailler pour quelqu'un d'autre. Deuxième, faire travailler son capital. Troisième, créer sa propre activité professionnelle. Maman na likambo yangwana ya misa. Maman na likambo yangwana oyo tozanango créer sa propre activité professionnelle. C'est-à-dire, to rappeler yango na kati ya likambo wana et tozozwa ba dimension oyo ezobeta mingi sete na kati ya troisième voie na biso oyo ezali ya formation lelo. Première dimension ezali dimension personnelle. Ezolakisa biso ndenge nini moto azwi ba idée na ye et puis akei kosala eloko na ye po azala na ba multiple entrée ya mbongo po akoma professionnel na vie na ye. Nyonso elekanaki kitoko l'icône de la jeunesse congolaise Victor Bosoku et Kaka azalaki à la hauteur ya formation oyo pona kokubisa bongo ba jeune na o etali autonomie financière à travers séminaire pédagogique oyo ya école des vainqueurs organisé na groupe Course Business International. Nyonso elekanaki avec impact pe idéologie. Mosuni to mafuta ya ngulu eza penza na utilité ebele surtout pour la fabrication ya bakisi na ba laboratoire. Nadina sona muyo la PCL. Ngulu na
na français babengaka yango porc musuni kitoko oyo Congolais en général na bakinois en particulier balela kolia yango surtout soki basangisi yango na mazudi na kwanga bateke na bière ya pio pembeni kuna na kapela na nyangwe tango bino boza kobomana na bilengi ya ngulu. Monsieur Bruno kuna na Corrèze ye atimbela na ye biloko ya kati ya ngulu surtout matoi ya ngulu oyo akoma ko créer yango biloko moko bokozwa idete neti babwayo ya ngulu ye asalela kango bacordage ya guitare na ya violon matoi ya ngulu tango bino boza kosala ngo bouillon ye Monsieur Bruno asalela kango ba produit cosmétique ba masque pona suki ba crème ya visage e bongo mafuta ngulu to ba gras bino bobwaka kango na madesu bilengi na bilengi ye asalela kango ba rouge à lèvres ya ba fille nga na lingaka na nga rouge ya Mac ya Kylie ya Jacqueline ya lipstick ata o petit kiti ya ndenge nini boye bake basala kangonde na mafuta ya ngulu bokamwe teo ya somo lisusu ezali ba médicament ebele basala kango na base ya mafuta ya ngulu soit médicament yango moko to enveloppe na yango Doliprane oyo boza komona boye pellicule nango esale makande na mafuta ya ngulu likambo ya santé ekipaka bikila to religion te yo ozande na besoin ya lobiko soki na église na bino baliaka ngulu te papa etali bato ya église na bino na oyo etali santé mela na yo Doliprane po obika po soki olandi bikila to religion okokufa otiki mokili ya Nzambe. Ngulu azali omniprésent na ba vie quotidienne na biso esengeli to batelaka yango malamu tolobaki te tolobi Protiva pezali potopoto ya malonga ezokipe te mikolo pe bala mikie bakoki komela yango bolanda. Les amis, je vais vous parler de Diaming. Comment est-ce que Diaming nous a soutenus durant toute notre évolution dans notre santé? Diaming ezali. Olingo changer bouillie. Pour changer te. Banana bisuna Diaming. Pas mesana. Diaming lia otonda. Pona bato nyonso bokutana problème basuki katana ba mabandi kutu kolobate solution ezase moko produit Tomexil. Héritier Mapinde mi Jérémy Makam. Bandeko nyonso baza na problème ya suki solution emonani produit Tomexil eye nouvelle formule ezali pona kosunga bandeko nyonso suki ezali kokola te baza na mabandi bandeko basi oyo basepeli kokolisa basuki to ba poil na bango esika ezali kaka se moko banunu numéro 1C na commune ya Matete epai wapi produit Tomexil ezali kotekama pona ko résoudre ba problème nyonso boza na yango na likambo etali suki na likambo etali poil fini libandi esili ozwi suki na ya kitoko ndenge moko ba responsable ya maison oyo atalifi ba yebi yango kisi ya kala Tomexil eza pona suki mais Tomexil ndenge eza wana bato ba yebi yango mutu suka yemba liboso totala na suki na ye na mutu po toza para Tomexil toza na végétaux tant totala suki na ye na mutu nde tokoyeba suki oyo akosalela Tomexil to akosalela végétaux sima tokobana nano kopesa conseil avant asalela kisi na biso eloko nini akokosala eza na bashampoing torekomanda bato
ntango tokotala motu na ye eza na shampoing tokorekomande ye na bain de crème mpona kosukola motu wana lobi bandeko basi bakosukola suki na bango na shampoing alors tokonela bango shampoing ntango tokotala motu na ye. Bosimbake sur place na maison Tomexil bazali koteka pe bakisi ya ndenge na ndenge lokola rector pona hémorroïde, toraver pona banyama, lokola toramal pona malaria pe fièvre typhoïde, Vegetor ezali pe wana lokola pomade pona kosunga bino pe vaginitor pona ba soins intimes ya bandeko basi epai wapi ozwi produit oyo osaleli yango opesi merci na bayi bazali kosala yango. Robert Masola Sport pour la commission que inspecteur ya CAF gabonais Didier Hamza a satisfait na état actuel ya stade de Martyr après visite na ye au sala qui mercredi 15 septembre et longo na ba responsable ya FECO fa hérité mapindemi anemon poupa. Stade de Martyr de la Pentecôte ezali kolata robe na yango ya sika. Inspecteur ya CAF gabonais Didier Hamza alobi azali satisfait ya komona ndenge Stade de Martyr de la Pentecôte ekomi asalaki visite bongo mokolo ya mercredi elongo na vice-président ya Fédération congolaise ya football en charge ya finance Roger Bondembe Dibobo, manager ya licence ya ba club ya RDC Emmanuel Kande ye atalisike elongo misala ekomi presque na suka. Basalaki première visite na avant midi batalaki heure de jeu, ba tribune, ba vestiaire, ba pour tout pe ba compartiment mosusu tandis que na seconde visite na bango de 15h à 18h ezalaki mingi essentiellement basé na qualité ya lumière pe ba détail mosusu nde na suka ya deux inspections. Inspecteur Didier Hamza asololaki na président AI ya Fédération congolaise de football Donatien Tumanga epai wapi atalisaki satisfaction na ye komona Stade de Martyr ndenge komi. Envoyé spécial ya CAF akoyambama na sima epai ya ministre ya sport Serge Konde avant azonga vendredi pour na kopesa rapport na Confédération africaine de football boye bangonde bakoye banako décider visite oyo esalemaki suite na réunion d'évaluation il y a deux premières journées ya éliminatoire ya Coupe du monde Qatar 2022 entre ministre ya sport Serge Konde na Fekofa oyo basouetaki komona ba Léopard ya RDC ba beta match na bango ezali koya na Stade de Martyr de la Pentecôte contre équipe ya Madagascar oyo ezali prévu dans un mois na Stade de Martyr. Natina wana ministre ya salaki appelle l'inspecteur ya CAF pour na kota la misala ndenge komi ba travaux et réflexion oyo ezalaki lancé il y a de cela 2 mois et komi presque na suka. Nouvelle pelouse il y a dernière génération ezalaki placé ba banc de réserve moderne ezali également installé ba vestiaire ezali modernisé na ba standard moko internationaux. Tribune d'honneur pe latéral ezali vraiment rénové sans kobosana mise en place ya ba siège pe biloko mosusu. Totikala kaka na sport pour na koyebisa bino que démarrage il y a 27e édition il y a Ligue nationale de football et c'est démarré qui depuis mercredi 15 septembre na centre Kourara pauvre héritier mapindemi apesi ba détail na anemon poupa. 27e édition de la Ligue nationale de football et démarraki mercredi 15 septembre 2021 mingi penza na centre technique Kourara Pova ya Fekofa na commune ya Ntsele et pai wapi deuxième vice-président ya Linafoot Eugène Kabongo apesaki coup d'envoi pour la première rencontre Racing Club de Kinshasa RCK na Mukuse ayambaki cercle sportif Don Bosco ya Lubumbashi. Après 90 minutes score final ezalaki ya 1-0 en faveur il y a cercle sportif Don Bosco. Oyo a décroché 3 points après première sortie. Pour le jeudi 16 septembre, toujours dans le centre Kourapova, jeunesse sportif groupe Bazano, Yalubumbashi, alonga qui a ses rangères na 1-0. Victoire Oyo et permettre au groupe Bazano à se positionner malamu à partir de la première journée. Surtout que na championnat eleki azalaki parmi les relégables. Toza communiqué moko metel ça tu kokoma la mesa na biso bolanda lecture nango surtout balobeli mingi par rapport à bamvula oyo ekobeta matope bamvula ezali koya na ville ya Kinshasa bolanda anemon poupa na lecture nango. Metelsat azali ko informer public que date moyenne oyo ezali prévu pour na ebandeli ya saison de pluie na ville province ya Kinshasa ezali le 22 septembre 2021. Na écart il y a plus ou moins il y a 13 jours. Et sengeli bosimba ke ba date extrême ya mbula ya liboso ekoki ko se situer entre le 9 septembre na 5 octobre 2021.
wana ezalaki communiqué ya Metelsat par rapport ya ebandeli ya mbula ya liboso na ville province ya Kinshasa. Tokomi pratiquement na souka ya présentation info lingala journal à peuple pour na peuple ya weekend ya lelo na zane sengo makasi ya ko présenter yango pona bino na sima caméra tozalaki na Francis Kanza lokoka Christian Kiangebeni édition ezalaki ya Héritier Mapindemi le cerveau monteur na montage tozalaki susuna Christian Kiangebeni Héritier Mapindemi le cerveau monteur azalaki en même temps na coordination bande konga mino tokutani balasima au revoir.